Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kolanda chaîne na bango de toyeb saka bino chaîne ya libération chaîne o ya ka koloba ba vérité biso to bomaka ba vérité na se alipekate to kotaka tina mai to zo la bino ba vérité to bimisela bino boyeba et ba bonne année nanga na ba o nyonso ba koti 2023 on ozo benga ngo année ya libération année ya makamba kitoko na mboka Congo tout congolais partout ça na lobaki les 31 toko manami soumine to zumoko to tsena sima o liboso etikali beto bakisi soumi balé na sima pona nini poto ça vigilance na l'année 2023 eza année ya lycée kwa ya Congo ya Congo eza année ya réussite ya tout congolais partout zali on ne soit le baka vérité pona mboka na on ne s'atambola na ko to benga ronine donc na vérité pour Namboka. Année 2023, année ya biso ya kitoko pour Namboka na biso. Mais pas si pour na bateau ba otambola na lokuta. Ne na lobaka au lien na peuple, au trahir peuple. Au lien na peuple, au trahir peuple 2023. Ah, yonde koyeba. Yo koyeba parce que ceux qui ozo livrer ba Kongomani. Soko nyataka mabele ya Nzambe te. Soko lia kabiloko Nzamba sala kite 2023 yonde koyeba. Yonde nani botu nanga yemo kwa yebi. Merci na bino et puis merci na tata Nzambe o ya pesi biso sous makasi ya komona na sous na année 2023. Ina bosente ba bonne guérison nanga na mama Océan. Manzote ningana ki kasi Nzambe na yebi azoti ya loboko. Nzote ko ningana kasi ba kolonga te. Nzamba ko sunga. Boko telema okozonga en forme. Pasi mingi na Congo bandeko na kota mbala moko na kobana na commentaire ya ndeko moko na mona ki ateki na émission na sala ki alobi ndeko tika ko loba bongo yo muto lobi ke lamuka e boma mboka ndeko oui soko tie tembe o lookinga to kutani na expliquer pourquoi na lobi ke lamuka muto e bomi mboka lamuka muto e bomi mboka soki lelo tozo sibi boye to komi place to koma eza lamuka bona nini. Mon père si kombo la muka zanani bo répondre nga bino bat boyebi la muka mon père si kombo la muka zanani comment on est nan boyebi bino moko muto apesa ka kombo la muka to bosse biso toyebi ke eza Félix Chilombo yene muto apesa ka kombo ya la muka kasi tala mon père si kombo tala comportement ça les biso tala trahison ça pour le peuple congolais totika na ba totika la ki matungulu pe tio a trahi le peuple congolais. Jean-Pierre Bembappé, Yewana qui est l'union sacrée. Papa na biso na ni mususu oyo. Moïse Katumbi pe, Yewana qui est l'union sacrée. Ata kosi biso longwe mais akendaki déjà l'union sacrée allié na bandoki. Totika la ki na deux personnes. Oh peuple congolais pesa ki maboko. Oh peuple congolais pesa ki mutema. Oh biso soto yeba ke na sima na bango mibale. Tokozwa libération ya Congo. Poso ki otali lamuka oya bango nyonso otali lamuka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzitu ezaki lamuka mususu ezaki lamuka o Nzamba ayebaki ezaki lamuka o Nzamba ataki loboko ezaki lamuka o te tozaki na ba Félix Tshisekedi o tozaki na ba Matungulu na ba Jean-Pierre Bemba lamuka na ezaki abo lamuka na bango ezaki lamuka ya Molili ezaki ya Kombo kasi ezaki ya ezalelite kasi lamuka ya Martin Fayulu na Adolphe Muzitu ezaki ya lamuka ya éclairage ezaki lamuka oyo eyaki kopesa vivacité na Congo oyo elingi kopesa libération na mboka Congo kasi tala bango mibale place ba mimi biso na mboka Congo ba mimi biso ba peuple congolais oyo topesa bango mitemba pe topesa ki confiance pas na bango yango na lobi ke lamuka mutebo mi biso est-ce que bango mibale baza ensemble bande koto za la clair na lobi 2023 to za clair to koloba vérité na 2023 est-ce que Martin Fayulu Madidi na Adolphe Muzitu baza ensemble. Et ça la vérité mususu na okiso na bina yebisi bino ta mususu bomona nga mabe il paraît que président il y a 5 qui ba kuta na Adolphe Muzitu atindi président ya parti na président Paul Martin Fayulu aboko yamba est-ce que baza ensemble na tuni bande konanga na ka lobaka vérité s'il te plaît bo finga nga te bo inanga te naza pour te contre te naza na 4-4 est-ce que bon balé baza ensemble pour ole la komi kowela ngana mutu na tika na lamuka yekuna zate yepe kuna lobi tenga na telemika na lamuka yepe kuna zate sko nani azana lamuka solo lamuka ezana maboko ya nani boye so na lobi ke lamuka ebomi Congo bino bobi ke na kosi boye sanga sko lamuka ezana maboko ya nani nani ndatika na lamuka
tolobi suka makambo ezalaki na 2022 2023 toyaka kotika mutu te etangamaka pe te ke bango kaka bazala bakonzi biso tozala mungamba te biso pe toza na capacité ya kokoma bokonzi place bango bazali. Alors 2023 tokozala na nsima politicien moko te 2023 tokolinga kobatama na nsima ya mabe moko te osali mabe tolobi mabe osali malamu tolobi malamu tout congolais partout azali soko lingaka Congo kozala na nsima ya politicien moko te tala lelo bavanti Moïse Katumbi basalisi biso Moïse Katumbi alongo akutukutu ye wana na union sacrée kaka ye moko on a démissionné batuna ayaki na bango baministre na ya badepute na batika lelo kaka o baministre Moïse Katumbi badémissionné na tuni ministre Moïse Katumbi o a transport chez Robert Okeni so na lobi komone be na tuni eloko nini o déjà depuis batia ministre transport o ya sali o ata démissionné o ata zali eloko nini ya malamu o ya sala na Congo transport na Congo mataka de jour au jour heure au heure chauffeur na chauffeur aza na prix na e soto wana 7 heures okozwa transport place ozali ta mosusu mpo koma na changu na prix mosusu soto komi 8 heures okozwa pe transport place ozali mpo koma na changu na prix mosusu donc heure na Congo eza na heure nango transport na mataka Chabe okena a démissionné azala ya biso Congo nini to ya biso ba peuple nini peuple congolais totika distraction tozala ba fanatique te tozala ba fanatique te ndeko fanatique ki fanatisme plutôt yango ndezo boma Congo ki fanatisme yango lelo place komi sibiso be place to komi to bundela Congo ba peuple congolais totika ba politicien basala makambo na bango tozwa carte et alongo mabete po eza identité na biso po tozala na identité moko te oyo se signifie o boye te tozongo po eza identité na biso mais ka tozongo po na baélection te po biso muto tokovote nde nalobaki bouta na mama si asala émission mo asengaki vidéo ya mwana ntemi boyoki makambo alobaki tout politicien moko na moko aleka na TFF ya biso nga naza d'origine congolais papa mama boye moko leka muto alobela biso aza te so totali 100% ba politicien na biso pona nga nakotiaka ata 10% oyo baza bacongolais oyo nyonso batikali bopesa bango bambo bapaye oyo bokotia bango mpona ndimi teke baza bacongolais po soki bapoliticien congolais bapoliticien na biso bazalaka bavrai congolais na basalaka biso makambo oyo basalaka biso te ntango omona peuple akufa boye peuple asouffrir ozolia mutu asengo kabelanga mukwa ozolia o mboka nini ndeko na nga oyo mboka nini mutu azolia mutu asengo abi kabelanga mukwa oyo lie mukwa ya poisson napesa ndeko na nga naoki pasi na bite na kopesa ote ndeko po mukwa ya poisson tobokaka na fulu oyo topesaka mbwa nayo napesa o ndeko na nga olia besoko oke kota bakonzi oyoki badetournaki boye bayibaki boye kasi tala ba peuple congolais oyo tokomisaka bango ba riche biso totindaka bango place bazali tala lelo place tokomi peuple congolais année 2023 tolobaka na biso tokosala boye tosalaka te tolobaka na biso tokoloba boye tolobaka te mais année 2023 cette fois-ci, c'est l'année de libération à Congo. C'est l'année de lycée quoi à Congo. Et on va tout tika la batte. Pour trop, non, trop c'est trop. Moka nini yo. Batu kokufa mabe. Peuple congolais kufa na nzala mabe. Peuple congolais kufa na masasi mabe. Peuple congolais kufa na ba accident mabe. Peuple congolais comment na e l'autre côté.
kasi so tali bango ba politicien kuna tala bango na ba soda kaka boye kotambola na ba soda mais yo peuple congolais nani yo akokengela yo nani yo akobatela yo biso na Congo to yebi kaka par le maître oyo abatelaka biso eza Jésus Christ peuple to telema peuple to bundela mboka peuple to longa na sima distraction peuple to tika ba politicien ba beta mindule tala lelo élection enrôlement lelo ok na centre moko bakomi ko sarole bo sarole ko bakateli bino limite ya oyoka bokomi ote soki 30 personnes et si matin quand on va kateli bino bi enrôlement et aussi soit disant soki le 24 janvier mais bo keso bo kei ba si na bi ke suka bo 30 personnes to kokate na journée to sarole suka 15 ou 20 personnes est-ce que le 24 on a tout congolais à Rosana carte d'électeur. Est-ce que tout Congolais a la carte d'électeur le 24? Peuple congolais, tala Congo va fanti ndengezo salama. Tala Congo place ezo kende. Ba yembe la kibiso na sala émission. Na ebisa manasa mama do kuta singa ozolo babonga singa mama do rien. To sepela président asomi ba avion et outir ici Pouti boya boy. Ndeko nanga to suki wa. Vraie vérité en bimi bunaka na kino lelo. Eza na maboka ba M23. Mais bunaka no bat bayebela kinzembo siko na tuna obi suna fani penda na tele anzambe nanga ba politicien congolais ba sa mutema be ba lokuta pona nini tu bona c'est ba vidéo ya ba to moni penda vidéo na habité hélicoptère na ba soki avion de chasse wana ba su ba pakona ngo couleur ya RDC o mona ba soza ba kima gugugu ba soza ba kimi ba boaki siko na tuni ezaki ba vantiro tu ezaki nini pour le loto so fait toi bike kino le lo bunaka ne saka na maboka ba M23 et nzambe nanga kobota ba congolais za lisumu ba ndeko bolimisanga so poani na lobi bongo pourtant to mona makamba boy to yo kapasi tomba makamba boy ya lolo baka kana na ngano so so na mona makamba boy na kitisa ngo na lamuka po lamuka lelo mutu esali ke makambo ekoma boye. Pour l'amour président Martin Fayol Madidi. Dans son excellence, Adolphe Musi, sont ensemble. Même aventure et salamité. Même à Kambo et Komi Boete, mais aussi c'est derrière Machikala. Ne ressort vendu. Au taille la marche, n'a biso to utaka, na komi na ngaba. Si première rue, telle la population de Bazaki même morale, telle la population de Babimaki. Tous ceux qui déterminés à libérer Congo. Kasiboye Bokabwani, dissection côté de Bokabwani. Tel la peuple le comment me met na Bafanti. Est-ce que peuple congolais a réussi na bitumbo ya zo bunda ba fait de nabi ki to réussi yango so na lobela la muka ndiko bomona mabete pour la muka peuple apesa ki makila na mai na énergie na ndo so tebe ke la muka mtaye ko libérer biso la muka ya ba Bemba te ya ba Moïse te ya ba Félix te la muka ya président Martin Fayol Madidi na Adolphe Muzitu oh to pesa ki mutema yangwana kasi tala la muka o esali biso. Donc tout le monde a vanti. Est-ce que l'élection au salam tout le monde a biso ka ba carte pour to fa na ngona bandako. Élection au salam na makambo tout le monde. Élection au salam. Muto yo voter sur l'élection salami. Muto yo voter. Est-ce que vous avez pas robimisa? Yo muto mesana ko finga. Yebisa maman c'est na mona ndeko mona na commentaire. Yebisa maman c'est anda senga ka bambongo abimise ba maman na wana za na bonda ba papa na ngai. Na yako lo na place maman c'est moni maman c'est ya. Soki lelo. Azaka tena ba moyen moko ya grave tende tibango. Mais aloba yebo pa yebisa rabino. Mais si Congo ezala libéré kala. To kita ba place mususu. Asa ba dona mbongo ne propre. Merci Nabino Bato Botine la Kembongo pour à soutenir orphelin. Bon quand est-ce que mbongo wana ranyo so sala ki on a mbongo Bato Batine la kete. Na ba propre moyen na même pas ba ki sa ki pe ya nga soutenir ba orphelin. Botela ki na mission to sala ki le 24. Toki otala maman na kata na makolo na propre moyen na amoni moyen ko tala ko keboezate a cause ki le bongo na poche abimisi mbongo na ya pesi mama wana. Yo kasi maman c'est pas bimisa bat fois kata batumitu.
Peuple congolais. Tout élément. Tout sima en loboko. Première émission dans la scène en 2023 yango. Na kosu qui s'est dit pour la moni batinga déjà signe. Minute koki. Na lobby kaka mouton nyonso. Tout politicien. Nathalie gauche te, Nathalie droite te, Nathalie majorité te, Nathalie opposition te. Tout politicien na lobby bien. Ceux qui oye pour osakana na tout peuple, osakana congolais. Oteka peuple congolais koto ozokosa biso to pesi mutema koto ozokosa biso. Yona nzambe na biso. Yona nzambe na biso to obunda bitumba siko na nzoto na nzambe. Yona nzambe na biso. Et merci à ba congolais nyoso. O ba pesa makanisi, o pe ba pesa nga ba conseil na ota na ba commentaire. Merci na bino. Et puis merci na bino matu bo finga. O boza ba zabolo bana posa Congo ke liboso te. Bo finga na bino nde bo finga, ko finga na bino pe le misanga te. Et ça bino ka tala age na nga, mais na yo pesa solution pour na mboka. Mais tala yo mutu finga ngai. Nzamba bate la bino. Et puis, on a passé mes connaissances, on a dit que c'est bon, moi, le 2 janvier, l'accident où il y a mounene, bakatani mitou. Zamba ya mamuli mon abino na kimia. Et mes condoléances nanga, la famille à Maman Adolo. La bonne sanité Maman Adolo, toki ke balobi ozana kim. Mes condoléances nanga la famille na yo. Qui met en mabota na bino. Les condoléances na Maman Adolo. Na yebi ko bungisi mama pas ces na mutema Maman Adolo. Tokoza ensemble na yo. Au sein du Congo to ya ko partager mawana yo. Tokotika ote. Mes condoléances na nzamba lendi sa yo. Nzamba peso makasi. Nzambe mutapesa ka nzambe mo pe mutazwa. Nzambe mo ka yebi. Ta mama ekokaki. Mes condoléances na la famille à Maman Adolo. Et tout Congolais partout zali, tout si ma loboko na loboko. Lingande ko na yo. Lingambo ka na yo. Année 2023 année na biso. Année 2023 année à récite. Électricité. Bokanga maloba na yeb sarabino. Na yeb sarabino na lobi ke 2023 to mema mu continent mapeka to ketike na pays du peuple. Na maponamité. Isaki bongo ya bino kabu alon puisa musakoli. Ngala mino tukutani mikolo ezali koya. Bye.